ata ko likozongela mobali balinga ko soki oza poso ya bazongela mobali bongo te la vie privée là ne renge comme moi débat tenga ngala pesa la comme moi débat comme sango débat oui tamu yé ayaki nango na internet ça va sala 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 wana ay ba kiteka sala ba te mais ngape na lobika na conseil yango bato mabe baza makasi pourquoi komi bimisa bongo soki pena eza zemi yo mwasi liboso zu zemi ya star Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boyeba ke eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe katarak yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie alors na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate donc Niki a mwasi azo mérité falité muto azo mérité falité za nana ketchup donc ye atika ba histoire osala wana soki eza zemi avanda abota c'est tout fali ya bal akotikala kozongela lisute akoyemba te wala ngapena na okite malobi ke avant ye ayemba il faut faire rigola Jésus de Nias kake komona papa eza na mpe mabete ngapi na mona mabete sana ba vie na biso pe ba yemba na yobika to yoka bango pe souté on critiquer bango basila VGDT moula kosila eza critique réaction na ebiso par rapport à kosila eza kofinga mutu te mwana ya poto tala flotte ya kitoko oyo etie bakondition nyonso mpo na kopema na elengi nyonso yango oyo flotte hotel joli kabelo CPI cadre kitoko mpo na kopema awa soko ye oye kaka na bilamba na yo okokuta nyonso ezali tala bino moko bambetu ya nyekese cuisine na bachambre nyonso salon ya joli kitoko bongo kote ya batoilette enga ye awa ata mikate kwei okolia kitoko bazali na courant ya kitoko 24 heures sur 24 po bango bazali na départ unique batiela bino pe mobange na groupe électrogène awa ya tumupia mai ebimaka ntango nyonso na flotte hotel joli kabelo CPI bazali na mobange na parking pe sécurité ezali assuré ndimela ngai ke soki ozali kovanda na kati ya flat hotel joli kabelo CPI bar oyo okoki kovanda no awa omeli eloko nyonso oyo kolinga kasi mpo na bato ya lipanda bosana awa te flat hotel joli kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adula référence église Mangembo na commune Bandalungwa to pe okoki kobenga bango na numéro ya telefone oyo 082 58 12 024 Ozamo Bimba Eyokanie oui ya bimisa mutu yosa bimana na sima mutu ezate ke soki abimisi yo fa bando pambola nzambe nde mutu apambola pambola ni pe pas un musicien eza nango kutu te ke o loka pesaki CD we ranson na zala nganga we ranson na so étouffé musique so beti déjà bien ba tout si ba CP na ba CP na ngo kaka Personne m'a pour dire, on est quel bien là. Ailleurs, il y a bato oyelaki yango donc
Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo bakongole tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defuate. Chez Djonga de, chez Djonga de, awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defuate. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kanate oza kulia oza komela oza kopina pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka ya bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena tala mone namira ya nani chez Djonga de. Oui, frère. Babi Djonga. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit Mbote na balandi nyonso bazolanda biso en ce net moment na Fimbu News. Merci beaucoup na équipe technique que j'allais accompagner nga. Na moni on a Shadrack Discoré d'Azali derrière la caméra, pourquoi pas Eliezer de la presse, bébé Eliezer na bosanité Whisky Wishia Babi l'homme de double de mer, monteur de double de mer. Na Pessi Mbote na Mama Pauline Lumumba air de ce monde et pourquoi pas na Angèle Moussoaïli la méga star o azali kolanda biso depuis Londres, pourquoi pas aussi na Toshiro Petit na Pessi Mbote Besika Zali na Pessi Mbote aussi na Igor Mintu Motema et Denis Fabiano ye azara quelque part na mikili ya poto, pourquoi pas Richi Kapinda R9P na Pessi Mbote vena ngazando sita Mbote na yo Jodli ata en chéri annonce Clairbeau Boula mignon garçon de Paris. Donc ne bomoni nga na zana kati ya plateau ya Fimbu na Fimbu o na rozala nga moko te na kati ya plateau na rozana bandeko na nga par rapport to sala analyse marambo ezoleka na ba internet vraiment to toucher moi ba point par rapport biso to za ba youtuber vraiment musala o to lela ngwe, pourquoi pas tozala pe na plateau bonne bomoni nga awa na Fimbu na bandeko. Donc na kozala nga moko te na zana janvier wata o azana loboko na nga ya mobali, pourquoi pas aussi na loboko ya mwasi na zana sœur na biso balenda na sir ba fidèle internaute ya Fimbu na Fimbu bo se planer moi makasi bo se planer vraiment ndenge ni nazo kende awa to kosola ka par rapport à actualité, par rapport à ba sujet ndenge bomona ka na kati ya internet to kobeta vraiment masolo ebele ba point essentiel na sir kozala déjà to kobana na moi lisolo mo tozomona vraiment na internet lelo ba chroniqueuse ebele ba continue na vie privée batu ya ba artiste musicien lelo to moni artiste moko ya mboka na biso contre vraiment diffamation na réseaux sociaux na sir na kobana ndeko balenda o to koluka to panza to yeba d'abord ndenge nini likambango ndenge zokende na pesa ba ona mbote janvier wata. Ouais, mbote Peggy Titan, mbote na batutu bolingaka janvier wata mokonzi mwana ba mama na pesi mbote na bike bolinganga makasi, surtout ba chinois ba mama autorité ba mama tout bolinganga, surtout na ba papa na bo sainte père na oazo sala penda mikolo na ba circonstance nyonso PDG Martin Bouba songolo na peso ba mbote place oza rumela penza na ngwende no PDG Martin Bouba songolo na
babosani lisusu te na mafifi kilolo mama na kati en direct na kati ya François na ba mama balinganga tuna bosente mère nanga Gladys Mbala la fête long jambe chargé na bosente my love motema moi si kitoko taille S moi ça pembe na kati Allemagne na bike bo consommer janvier mikolo et si na zongi à bonne force bonne santé par la grâce de Dieu bika ndingi zalaka malgré mbilinga mais siko penda santé penda ke o ba yebi janvier wata moi na ba maman moi na ba papa ba kotimo belé pe souci na ba play gi basket mo konza double continent Jordan Fonseca un super player Europe na bosente TV na chala chamba appellation bien contrôlée na bike janvier wata yo moi na ba maman moi na ba papa bokota papa Jamputu na peso ba moté na bosente Karine Mokonzi la baronne ma fashion sans oublier Jackie na kati ya bela wana penda ba mère na biso baso la penda kokoba na peso moté Jackie ba bio penda maboko petelo kwa malemba. Merci Janvier Balenda. Babengo balenda film na film balenda pito pale. Bonne santé. Santé très bien. Merci na abonné tout ya film na film ba o balingaka film na film news. Merci pour tout. Merci tout le monde ba commentaire na bino donc toza awa to pesa kama ramkande zalaka. Donc ya liboso na pesa non merci donc na ba mbote belé ba bizu belé na maman na ketchup ba fan donc yonde mère palin maman ya bana o donc vanda na fali pupanda ko moko o pesa makambo. Oa wumeli na mobali na ye bavanda kaka na mobali na ye apesa makambo mobali na ye ba gros bisous à toi vanda ka ndenge za bongo tozana ensemble pourquoi pas maman Olive Lembe motema ex notre président talakaka 18 ans de pouvoir 18 ans de pouvoir aliambo fobotika aliambo na kimi apo salamu sala pundate Joseph Kabila en tout cas motema ya maman Olive Lembe bo wumela pourquoi pas pops ma vinga charge à matadi na vex wumela na yo donc voilà na pesi mbote na batu tout Francis Kabalenda yeyo bola nanga pe na Balenda TV en tout cas et ça la bien ma casse merci joyeux anniversaire à Jenny Loda Akadje le maman général joyeux anniversaire na sur aucune introduction nanga tout cela d'abord par rapport à diffamation to moni vraiment artiste moko ya munene ya mboka na biso par rapport à dali vraiment ko détester diffamation au to moni na internet bande ko na biso na kati ya internet ndeko Balenda za pe chroniqueuse za pe moko na lelo sujet du jour na biso ndenge tozo solo là est-ce que ils a vraiment permis à komona journaliste ya kokota na kati ya vie privée ya artiste musicien lelo sala d'abord ndenge nini to moni mabande ko mususu ba oya vraiment na déontologie et tant que yo ko loba nini par rapport ya sujet to zana ba journaliste o bazo loba wana bazana ba impoli surtout bazo ba yebi bien fali pupa na ketchup sika bauta po ngaku na yeba na ngani kiti na yo boyebeka lelo awa moi si moko aza déjà aleka na ye moi so aleka kala na moi so vendre na ndako vraiment beaucoup respecter ti bo pese valeur na ye bo tse vraiment na place na quel que soit les cas ou les problèmes beaucoup comme atina ba niveau wana te bo critique ce qu'il fallait pour payer wana abimi sisko yo dossier pour te comprendre que on yo so ba wana za lokuta eza buzoba donc et puis si kana pas mona star akoma tsina ba niveau ko salelo ko sali wana réaction na ye wana sali wana leki makasi donc trop c'est trop alembi à comprendre alembi donc azo sepelate yango moni ke asali bongo donc pour comprendre que botika vina ina mwasi na ye o bozo sala wana eza bien te soit disant zemi ceux qui paye solo ceux qui paye le kuta to royeba te ceux qui ezalaki ya solo ceux qui eza ya solo maman na personne conseil en tant que moi c'est pas nga pena za moi si na personne conseil ata ko likozongela mobali balinga ko soki oza personne bazongela mobali bongo te bongo pela mobali ozongelo te fali pour pas jamais le ngwa makanisi pourquoi linga moi si ya bongo te oza no faible o fragile non aza fragile makasi likamukika comme kumba mina mopepe soki oza na zemi ko publier ngo libanda bongo na monde internet yo yobiki bato mitembe baza trop bata mabe baza makasi pourquoi komi bimisa bongo soki pena eza zemi yo moi c'est liboso zemi a star basi baze belé babota na ba star ko te vanda na pe kimi le kanango eza na sa to bota de abana libale sila nango mais okomi ko sala makambo moko boye atako liko kozongela mobali bazongela pe mobali bongo te ma publication zemi parce que soit disant ya solo parce que ya solo nga publier ngo bongo te et que réaction a fallu pour pas ko toucher pe banate par rapport à mise en demeure ou d'intozoyoka mise en demeure ils a avertissement au ba pesa qui zomona te que quelque part les enfants aussi peuvent être touchés aussi par rapport il y a plein de wana c'est quoi bango moko ba mona comportement maman na bango te
nde bazana ba mona te comportement maman na bango eza mabe ba na biso to linga bango makasi mais il faut ba conseiller maman na bango ba ko linga maman bango sala ba buzo bana te papa na bango na star monene so bango ba comprendre te ba comprendre que aza star oyo azo représenter Afrique mon pas en Afrique na ebiti bien en Afrique mon bimba so ko ta ba mindelo tuni ke musicien nini olinga makasi na Congo olo ba fali comprendre donc aza musicien oyo apesa biso valeur biso kuna ngola ba bangolais musu ba ba fali aza ngolais on comprend donc au moins que il faut ba conseiller maman na bango ba atike loko azo sala wana eza soni po fala ko matina ba niveau wana c'est normal comme on peut eza kanda internet mo bimbe comme ka fali niki on publiera zemi souvent diza zemi ya bongo yo bota konya po tamba to ba otala wana zemi o sa ba biloko bongo oko bota likembati oboti pe le moya pa kufi pona nini ozo bimisa ngo libanda c'est que ezaka ya lokuta pe ba bezi ozo luko ngo na nenga mabe ozaka na posa ke ba yeba ke yo pe ozalaka po oza ex lelo tango ozo na ke ex wana ozo na ngolinga bazongelo pa mobali bo kabona kala akoti ko peso bolingo wana kala wana te mo bolingo oyo ya bozalaka na mwasi na mobali bolokuta na mwasi na bolingani mo sentiment wana ezala wana soki bokabwani bosali ta ebela koma pe na vie na mwasi na ye est-ce que bozongani sentiment ezali susu. Merci Balé Natos, on a nos réactions en janvier par rapport à Makambo Otomoni le na kati internet et réaction Otomoni surtout à Batou. J'avais gros ça na point de vue parce que to Kenya ndeko Balé n'a pas pessi point de vue na yo peut pesa na point de vue na yo par rapport à Makambo. Bon petit tanga penza na trop chaud na makamala te na ko pesa ka mo conseil les ça lave en famille. Il dit que fallait pour pas za grand aza penda na personnalité penda que ya muni na kati ya mboko yo. Omoni mère ni kiaza pe mwasi o babutaka naye nana ketchup aza mwasi o pe bavandi nenda komoko oza légitime o batu tout bayebi nga conseil na kopesa bango ka babongisa na ndenge ya famille kokoma na ba justice penda susu eza penda propreté pour bana bazana kati pona intimité ke mwana oyo penza ya libosa ko vanda penda ke oui batu lui maman na ina kata justice a aussi plan nango te quel que soit ba problème et que gauche droite fallait pour parfois soit moi maîtrise alongola penza dossier wana pena la justice soka vandi ba sololi en basolango amiable et boleka nango batika ba gauche à droite ce n'est pas bien ozomona wana déjà ba vie privée na ba ne renge comme moi débat tengala ngala pesa la comme moi débat comme sango débat oui tangu yé ayaki nango na internet osala bisala osala wana ay bakite ka osala te mais nga pena lobika na conseil ngoti par rapport à oui te boite bana bandomo na mama bana bandomo na mabe mama bango ndo sala mama mabe mama bango sala te petit tanga malgré susu moi si on a botana yeto sala li susu te malgré to solo la raté mais atana ba défaut na ko memela justice pour bana ba rapa na ye ozomona soki lelo susu d'ailleurs so condamner le ko la na condamné te mais na lobi ba arranger en famille et kozala bien moni mutu so memio déjà na l'état et ça signe déjà ya mabe moni l'état et ya fo na ko sauter pegi na yebito moni so muta memio déjà na l'état ezalo ko abomio maman des fois Mozomona so ba arranger ozala bien pour l'éducation ya bana pour na bana lobby avenir ya bana bazala l'air moke na ba eza l'état eza le roi mise en demeure ya kopesa zela wata na to yoka déjà to ta ba direct déjà qui va dire niki déjà na minute oyo eza avertissement mais ba ki avertissement wapi na l'état document bimi wapi na l'état so ki avertissement em so nga benga ba famille ba niki bon boy bisa moi na bino boye te wana na ebité otoloba otomona otoloba obiso to sala na internet to yeli ma internet ndenge le kaka osomona otozomona o isa internet osomona kwa to wiki internet omoni za document za l'état osomona gouvernement français ndenge za noto moni yango ce que c'est peut-être ya bengi famille ba niki nini bo bafandi ba sololi c'est normal menga erreur mona plus c'est pas niki pour nini bana bazana kati omoni ba vie privée comportement ba vie privée bolika obima on exploiter mo boina et surtout aigle artiste surtout artiste lokola fali pour pas oublier ça le roi soze misoke za yo soit il faut garder moi maîtrise wana eza bien osomona ke banda roleka lobby obandi ko loko même sous crédibilité ya papa bana yo pe osomona so sambu sango eza bien te surtout bana pe bazana kati mais niki c'est calmer na zoma maîtrise mais na minute o mobile c'est déjà tracer moi chemin na ana moi sine o batutu ba yebi o honora eza nana ketchup soki m susu yo zolo ba ke zemi bo ngosani ko m so bebi salibala na bango au côté c'est pas bien le quoi nous a déjà na ba non des choses au Kenya
tambusa vie na yo oza mwasi ozwa mibali baza ebele ozomona tika msusu vie ya fali na mwasi na bavanda calme bana si baza na kati bana na yo na bana ya Niki ya bana ya nana papa moko kakati bayana leki problème exact na kati wana ndeko balenda tozo continuer émission na biso le problème eza ba tout temps bazo tala na réseaux sociaux réaction ya fali batu misu balobi ke non ezali réaction moko ya malamu il fallait akoma na niveau oyo parce que trop kipaka kokolo eleki mais ndeko mona monaki na direct alobi ke abi c'est comme si batu bazana sima ba pusaka nikite pona ba déstabiliser musu carrière ya artiste musicien fali pour parce que fali ye moko pa lobango abi bo toucher na bino ngai mais oya ko toucher famille nanga eza loko mais tout le monde bande comme ça ba chroniquer SP bazana simalika mango c'est comme si bon zappé poursuivi parce que talana o ya sali et pas ya mama ya bana na ye est-ce que ça on peut pas bande comme ça te ba na diffamation wana o to moni na kasa mukanda mais pas comprendre que loko ba osala les alaté il fallait pas comme na suka mutu quand même moté ma pe lembaka yo quand a luka ba solate pour asala loko ase ke pers luka pe asola na famille na ye ba yo kate bazaka bata ba audio ko fingana na musika ko sala ba audio ko tomboka on comprend pour akoma tina niveau comme wana c'est que alembi c'est qu'elle lembi akoki lisuti yango akomiti na ba niveau wana niki aza mwasi mo ba yeba lesi mbongo ebele sala boy a sala pour mon ani déjà omoni a faible a facile à manipuler hein aza bongo siko mabe makasi tala siko nana banda makambo ebanda est-ce que to mona ya telema alo bata na téléphone ata na audio to yo kata voine te to yo kate ya en place wana des autres la kisake nana niki ba différent makasi donc niki a mwasi azo mériter falité mutozo mérité fallait ça nana ketchup donc il atika ba histoire au sala wana soki eza zemi avanda abota c'est tout fallait au bal akotika la ozongele lisute azongela ka été yo atako yo babiki of na babala été yende babala wana c'est le passé biso na ngola so vanika 6 mois na mobile ndako moko za dali bala atana l'état tu peux vendre comme to l'excès à 6 mois za dali bala ce combien de temps ba vandi. Mais l'artiste aussi mérite de respect par rapport à sa diffamation parce que yemoko ngazana quand il parle de la diffamation trop c'est trop peut-être réaction na peso ezo kendekara na ndenge ne maramozo kombela par rapport ya lettre auto monia mise en demeure. Ah oui réaction n'est qu'un bon pour c'est trop pour y a quand c'est fallu dans la conseiller appelle na conseiller c'est va éviter pena que non et l'équipe comme ça oui Bon mon ati akopo fali pena ka kipaka kokolo wana donc kipaka te mais tant que comité na ba niveau trop c'est trop donc on rappelle lembi yango moni ke ba conseiller ba bi mema ko ka bongo ke na ngo botenga bongo ba lingi bongo ke na ngo bongo yango moni komi wana donc ngana moni o mabete tant memi yango bongo c'est que lemba ki yango comité tina ba niveau wana po soki ba yaka ba solo la po ba to ba zala na ye wana ba tu na ye ba conseiller na ye e ko la pe ba benga pe niki ba benga pe sali mabe il fallait pas comme bongo comme azazoba te on comprend azoba ba pe bana ne pa linga bana ne makasi bana na babota na niki ya linga bango aboyi bango te ayebi ne keza mabe siko tali na nenga kimia bango balingi koyoka te yango kena ngona nenga na yo kanisa okeya kangisa leta izoka makambo ba conseiller bango makambo ngo sila c'est tout akangisa te ezaka ko solola ezaka pona li solo ici. OK, merci beaucoup. Nous continuons ngana ngana lobakaka par rapport bandeko muso to mona na kati ya réseaux sociaux ba lo ba mise en demeure wana ton ba pesi yango ba pesa yango na la concernante. Oh, eza combo eza affiché wana. Mise en demeure eza entre deux personnes, il faut beaucoup tana. Beaucoup tani, muto ayaki na problème. Eza te que non, et le romo ba kangisi mutu non. Il faut te comprendre poto eza poto. Eza le romo affaire de famille. Ba tout ça na comprendre te. L'artiste il est là azoloba par rapport à diffamation, par rapport à personnalité na yé. Nde amoni muto aza impliqué combo o eza impliqué c'est maman Niki Menga Barcelone. Est-ce que tangu bozo bomoni ke ba commis déjà diffamation la personnalité mais bande onanga na comprendre binote bateau bozo zwaka bozo sala ba direct mais vraiment quelque part l'artiste il est là pour nakaka ko défendre obalobaka et sa personnalité na ye c'est la diffamation c'est le muto a salité yo yé ko créer c'est ça tant que mise en demeure c'est pas que à ko prévenir par rapport à image na ye
Je sais pas, Bandeko, Bozoloba. Je pense qu'on finit ici avec ce sujet. Toko, d'abord, on a un sujet Moussoussou. Toko, tu as un sujet, il y a Héritier Watanabe. Héritier Watanabe, janvier Mangoke. Héritier Watanabe, concert, on a $100. Et au cas où ça batoun, de Kobalé, n'a pas osé, bien sûr, dans le concert à $100. Nakati Kaka, il y a le solo à concert, il y a $100. Héritier Watanabe, Azalaki appelé. Et pas à faire égaux la Jésus de nuance à Bengakie pour Nakoya kokot sa moi maloba nakati ya nzembo na ya album oyo eza préparé mais no moni ba tout monde bazo le kana na kamusu bazo finga Héritier Watanabe makasi janvier na habité réaction d'abord par rapport à concert à $100 et puis to kopesa peine de kobalena ouais réaction ngezara Héritier Watato torine ya télé puisque télé ba tout ba yebi Héritier ce que ça nani na mboka o za l'artiste wazo peser mikolo so ba otanga des artistes na kati ya Congo Héritier Azali to yebi ke ba tout ba bimise ba disque nane oyo ba tout ba bimise les 23 ba tout les 28 c'est ba tout les 20 les 18 c'est ça les 18 les 18 si ba les 18 mais le tout monde aura des albums pour les obéta au ba tout bozo attendre yoka la bonne musique encore moi on sépare on est battu Héritier la deuxième place non c'est pas on te les artistes na dans déjà ça on sala bien so déjà ça on sala bien ba rolobela yo so moi le quoi ça on sala bien makasi le ba pasteur de Niles bazo occasion le baté parmi ba grand na mikolo isa Héritier so mona ya monde bo mona na ke showbiz wana les 16 na ebiso mais o na ebiso ke ekozala ya koyinda po ba mingi bazo mona ba doute au mona Héritier wata faut botala na ba faut botala ba parcours ya yene mutaliboso on a ba botala ba parcours ya ba botala na ba parcours Héritier déjà ba concert ya ba 50 ya ba $30 déjà na mboka o ya beta on 100 album Romeo Golf on a déjà tant déjà présenté à la team on a mis disqueté boki Romeo Golf on est tonda plein à craquer sans disque mais ba tu vas savourer la bonne musique il y a Héritier Siko déjà na Siko ça na des disques na marché en plus habita Midemo na miage osoma ils ont tout à 3 osoma 3 disques déjà na kati ya marché déjà ba disque sur Simbi déjà au monde a déjà que parcours ça bien déjà bolba aza premier ba msuba aza deuxième au moins parmi les 3 premières la production peso za mingi te mikolo toza na confinement yo bi ba tout na mboka o eza ba mise ba disque ba fali pour pas faire rigolo mise ba obeta toi on a confiné ba tout même sous bazo ko meka moi oser obeta na kati ya Kinshasa plus ses héritiers pour héritier to obeta kala mingi to obeta na nino na bengo kuna ba changu kuna na ba nino to obeta osuma na obeta par-ci par là moi ko bimane na zoloba bima ke ba Côte d'Ivoire ba Cameroun bima premièrement to bimaka to kende ana Lubumbashi na Kolosi to obeta concert to bima na biso za ba mboka musu ba confinement bizali osuma na mikolo mboka penza eza moi bien te yango osuma na ba orchestre belé to zotambola te ndezo za na calendrier héritier penda plein à craquer osomona ya ndo zomona ba frère na biso ba jeune garçon osomona ke ba artiste na biso ya Congo aime sous faire rigola nenga bengse biso ke to cha moi voix na dynastique aime sous moi taper les permettre bon ba finga biso mikolo ka uza le kanya bike Héritier to benga ki était biso pena na mikolo to finga te so botali aime sous na ba vidéo to le kala nda faire rigola ngapembo na zo temps Rolanda na faire rigola Jésus de Nias na ngare pena trop pemba kitoko aloba pena ke na ba génération na bango ya mère yokabi na maison mère na génération na bango be mona ntsuke za Héritier abi ba bendika Héritier ba tout o ba yasi ma Héritier ba yemba te Héritier ba tali par rapport ya calendrier ne en plus ça tali pe par rapport ya disque ne eza na marché c'est quoi ti ko ça la promotion ya disque ne ya ka ko yemba mona suka ba négliger te ba benga ki fait rigoler moi les kaka ba ki mona suke za Héritier muta ko yemba na disque Héritier ba pe pona ko yemba eza problème te mais batala non parcours o ba uti ozoma tozo beta na caché ya nini ya maison mère caché na maison mère soki ata Weranson akoyemba te mais soki boye et pas ya Weranson muta sali mo organisation na faire rigoler ya za papa te aza papa mukolo wenge ya talaka yo mobi aza papa mukolo wenge soki oye luka yo sali organisation pas za chef d'orchestre na bango papa ni na sa disque mo na sangisi ba camarade na nga bandeko na nga to sala disque mo bo dynastique mais to lingi kaka olo bata mokwa ko soit malgré okoyemba te po tozo yemba wana ba mission nyonso to na baza ya maison mère batu o Weranson afula et ko sala moi bien au mona mais la poste azate batmusu bon na ebitanga na lobela plus Héritier
nga pena ni naza na rapporter parole ya héritier na lobela plus héritier so lingi makambo la cause ke na yolo kapela ezo aluka porter parole na nga pena plus eza héritier wa totori na ya tembe mutape sanga valeur yona lobela so que mon héritier aime susu alobi ke akoyemba te wala nga pena na kiti malobi ke avant ye ayemba il faut faire ego la Jésus de Nias ake komona papa eza na pe mabete ozoma mena ta oyo pe nga pe na mona ke ko kende koyemba pe kuna eza moi passe pour nini biso tona promotion plus total la disque na biso tozana on est deuxième troisième au premier na on est so toza premier deuxième troisième siko disque na tant to koyemba ozomona toza plus m sous promotion ko tozomonter les absolument moi temps biso ça promotion plus il y a disque na biso mélange midemo ozomona to na tant ku tuteke babenda biso gauche droite on a concentration disque na biso so pe bon yemba eza mabete moko akozwa mais yo ebika ke bato so baza numéro 1 na 2 ozomona bato susu na ndia mabete na ba maison mère ndi bazana faire gola selelo au moins bien ngape na mona mabete za na ba vie na biso pe bayemba na yo ebika to yoka bango pe souter on peut critiquer bango basila VGDT kosi les a critiqué réaction na ebiso par rapport à kosi là eza kofinga mutu te eza lokwa pegi titande toza awa to yebi ba journaliste o ba yoka na lisute net ba vena so ba just kavula vane na pota les azole ni charama ozomona ba lokwa ba vena biso ba onane Juvenal Kibala to yoka su bango te ba ole bango charama eza lokwa ba vena biso pe ba Serge Mabia encore Mikolo pe na kitisi ba journaliste télé tala ba vena tala ba vena to ba Serge Mabia la to yebi cop ni asala sute na poto ozu su ba vena so ba c'est les kuna na Maroc to yebi cop ni azo salate ozomona bazamu ebele ozomona mérite héritier ça kana musique aza parmi ozomona bon baza bon olala parce que tant héritier pas oyemba na bango ce bien sous disque na seli moi pito pas les ndito lobaka boelali na héritier pas okita na mito biso za likolo faut tala likolo ozomona za na mabete biso pesi ba bonne chance ba yemba poto yoka bango kala babindo mais surtout ba vena so ba Bill Clinton au senti pena que parmi ba musiciens o ya maison mais pena ndeko kolinga o pena bazalaka na succès pena senti loka ba tengo dikidemi na ndo monika loka wira bon makamwira ndo sala yepa ndeko sala ngo parce qu'on attend o les héritiers au moins attend oyo les héritiers maison mère quand on parle de maison mère pour les mamans na oya simbi bendele ya wira c'est héritier talaka wira fungola champagne bana tout baleka wana o ba PC ba disque que lo fungola champagne ti afungola ka champagne et pas héritier so mona bine ke mona za beni mona pambo mona ke makambu ya maison mère nyoso tike na maboko héritier maman maison mère réaction na yo ndeko balenda tozaka toujours na makambo héritier watana betrobeli makambo o ya concert $100 o pesa pe réaction na yo o pesa réaction par rapport héritier lelo to mona ki on a deux parts ya projet album dynastie héritier azalaki na kati mais moi perturbation moi yo kota comme makambo ko fingana kota kana kati na kati réaction yo po pesa réaction na yo. Voilà, auto banana pour un concert il y a $100. Concert à $100. C'est watana ba ego Simba. Ah bon, il y a les millionnaires. Attends ce que Simbité a laissé na ebatu pe. Sens ndé laissé. Encore pèse ça pas 15 personnes $100 boya okota. Oh, voilà millionnaire. Donc il y a Simba kaka. Et Simba donc on a to boya ngote et Simba na kaka. Côté à concert on a ndenga boy kokende. Na moni na ngo pe ma album. Pardon, il y a album wana ndenga boy kokende na boy na moni ngo pe mabete. Ya na ngo mabete za na normal. Ezaka to obligatoire ta ba obengo fo kende. Nga utanga kende opesa CD na CPA na ngana ngote. Poni. Oh, boy ezate ke oyembi de dadi. Esili sala vie na yo papa eza mabete même musique yango to bande ko mona bande ko makasi pona nga wana eza analyse na ngai ndenga na mona na makambo donc na oloba o eza kati na nga na koza hypocrite te bo tenir nga si regard tende ba loba ngala nga pe to apprendre ya donc on a ko apprendre wa nga bona nga tanga yemba ki kaka dadi asuki wana sala makambo na yo si ka dadi na coin na ye tika ye po ye pas un musicien ata bénédiction ndeko balenda bénédiction utaka nzambe ya bimisa mutu yosa bimana sima mutu ezate ke soki abimisi yo fa bando pambola nzambe ne mutapambola pambola ni pe pas un musicien yako yo kanti wera nenga zana kolinga ke ya kita akita nani wata ke na ya matalikolo non balobaka na yo kanzembo Kofi Ayemba nganga ta formé moi na ya tika la na moi lo moko pona yemoko awa to mona ki to moni ki fali pour pas numéro 1 mais après to moni ki Kofi moni ki te peut-être so na tiki boye nga na olala bete lo kwa Diamond siko so to tali bien na ba vie Kofi aza numéro 1 petite bato ganga fali pour beta mais
Bon, on a dit le 18, après le 18, il y a numéro 1. Oui, il y a numéro 1, Fali Poupa. Mais si quoi, si tu as une vie, il y a des bêtises Kofi, il y a numéro 1, il y a des bêtises Diamond. Bon, bazala bien en Fali, pas de problème tête. Mais bazala moi, qui est mon conseil cause de la Kofi, il y a un bêta. A combien de mois, il a fallu pas Zali, à côté de ça, fallait au bibana micro naï. A combien ça peine confiance en 100%. On comprend. N'a pas chose comprendre. Donc, Mutuna muntu azala vine azadadi ayembi akunga kuti banda kendo tika sede na mona musique on elali mo muke par rapport moto oyelaki ba che ko deuxième après fallait ça héritier mais moto oyelaki na moto oyelaki na ngo na mona dimine muke musique on banda ko beta partout ngamo na kraka ki a danger mais oui les obeta ndeko balele ko banze siko moto oyelaki moni aucho bimisa mususu mais bandi na parce que solo ba bi on dirait disque na bi point de vue na MC analyse na ndenge mabete batutu bayebi na Kinshasa Mikolo Richard Zobeta na ndenge mabete mele analyse na biso ba africain za moi toujours mo panzi na ndenge mabete babi bénédiction utapanza a mérité deuxième place yo kana c'était deuxième tour yo toujours na ba classement wana yo mto bazolo bake batu wana parce que na héritier premier eza ndenge ngape na loba ngape na biteke héritier za deuxième na bi parmi les trois premiers toza tokoza premier tokoza deuxième tokoza troisième na lobite que héritier za deuxième mais parce que tu vois Denis Les bon on maloba Denis Les lobi on fona zonka o Denis Les lobi ngasko na héritier za premier yo na lobi ko ni bénédiction uta pa nzambe ozomona bénédiction pene uta pa nzambe après banzambe na bisa sera na ba parents au moins ozo respecter parents na iba kenzila na eza toujours ouvert au moins héritier za mutu moi intellectuel héritier pena so tali emso ba propos ninga lubara eza na artiste congolais moko tali ki na sagesse na intelligence na ebité wana eza point de vue nanga so Roland héritier premier disque na yeba ko avec Asimpoli boye batika pas président ou santé deuxième disque atali que mutu o ya sala ye pazala o abakisa implice na musique panay ngondo mona yeke na respect na biso ba africain ndenge za kondo mona yeke po batu babeke abayoka na kati po longola batu image wana po longola batu image mo ya mabe bazala ngo à travers ye na we ranson ya ngondo mona yeke kindaki et père papa na ye aina ko pesa CD eza na ngo douter que oh loka pesa ki CD we ranson na zala nganga we ranson na so étouffé musique so beti déjà bien ba tout si ba CP na ba CP na ngo kaka ozomona o ba do ba étouffé territoire za na mona nzambi ozomona banzela ba kisi wana nde ba bato étouffé musique simbete loka pesa we ranson CD wana mais na la joie la patron na pichuna na peso ba mbote place oza na bo sanité my love babi moi ça peut me na kat Salman na bo santé ma fifi na peso pe ba mbote place oza na bo sanité ma Jackie mais eza na ngwelo roté ozo mona héritier abetika la bonne musique o batu lelo ba sepeli o batu ba se retrouver ozo mona musique héritier eza na Canada ozo mona we ranson aza père na biso azada di mututa se plan na libanga abande ko zila eloko ye penda bande ko zila et père héritier alobaki ngo ezeke ayo remettre CD eza mona o ya format tanga bimisi eloko il fait pe papa zwango alia et osala moi bien yango no mona ke ba fanatique ya maison mère lelo bazaya ko sepela liboso zelika o la team wata na maison mère bayoka na katete to yoka na te na musique ozo pour la musique eza loyal musique il faut to critiquer yo betendeni ozo mona mona na mikolo we ranson pene azana ba préparation makasi otala déjà ye mo mona ke tala we ranson to le na intervalle na kene na tambola na poto disque nga na oyo ke zami ange mi demo na oyo kaka bana na ba poto héritier mais yé ce ko pas bibisa ce ko tour azotala héritier déjà beti la bonne musique oyo aloba musique intellectuelle ce ko azotala ce ko oui ranson pas azotala na ko bibisa mbilinga te il faut na zo tananga yango ndozo mona ke ba disque belé ba ofanda tourna studio parce que ko ta ba zo penda tana bango. Merci beaucoup Janvier, je pense que Tokomo qui est déjà presque à la fin to clôturer quand a affaire jalousie na sûr que ba réaction na bino na bité ndeko balenda oza eloko ko bakisa selon héritier oza na moi eloko moko oko bakisa rapidement parce que comme déjà chité eloko nyoko bakisa eloko nga na bakisa wana ezaki eza opinion na nga ndenge nazolobela makambo donc ndenge apiembaki na edadi ebetaki na ngo asuka nega wana akene kotika CDT eza na obligatoire te to mona de ba mise belé bazala ensemble bakabwana pe mais basola ba ona nenga musika mais to mona pe te sika basangana ka bazongisa basala bon non asala carrière na ye asala vie na ye amata
dadi problème aye amoni dadi nini eleki matanga nini mais ezala nango te ke o te confiance à makasi ezala te po bango nyonso baza ba musicien eloko ngana aloba nde yango wana bango nyonso baba musicien mutu moko ta kolinga leka moninga jamais tokomona Weranson apambole pena bénédiction yango ya makasi zwa kende liboso siko soki apesi ye pe siko otala pe nga pe koto pe na po ye pa obunda kaka ye dazana ba gaz ya dega mais siko ba gaz azala nango wana ezala lisuti ezala lisuti siko tangu bino bozoya ezate ke bino bozala kaka dadi to boyite ke uta kuna mutu nyonso bimana sima mutu mais considération eza musique mais ezala te ke akendaka asuka wana oui ndama beto boli ba Weranson bazana loko suba ko pauvreté na Kinshasa na monde entier basali déjà presque basali ebele ndinga zana aolinga sute c'est pas déjà sali nyonso abeti basta de marti ya me batu poto abeti musique o déjà carton monde entier baby Weranson et loko moko ngo pouvoir susu ils sute yondozo mona ke berité soki o monike ake ipa Weranson ils ana ngote ke ake pa Weranson pour na concurrence moté boira ko go dimete lo mo ezate pour ba Weranson basali déjà nyonso na musique et loko ba pouvoir ezali susute na ndengo na kaka ba fanatique ya maison mère ba fanatique ya la team wata na ebike bulinga biso ok ka rapidement affaire jalousie là les 16 o na ebike zana si ça non l'affaire juste tout le baso les 16 mai o na ebike showbiz wana ekuzala tomber yo bike riti wata totorina ya $100 na ebiso ke to beta déjà na ba na ebiso to beta déjà na ba Romeo Golf 100 disques $50 $30 plein à craquer osomona moni ke mutu soki déjà zana ba fanatique na o déjà balinga ko ba osoma na bango billet osomona héritier déjà na ville wana soko zotanga 3-4 personnes ba artistes ba betara na ville so tangi papa chéri otangi héritier otangi fali poupa batu benda bakanga ville wana so ba beti concert o sentir ndé ezalaka plein pour héritier zana ba camarade ya bana mbongo osomona zana ba camarade ya bata mbongo azana ba toute tendance confondue ba fille ya bien osomona ba garçon ya bien ba play ya bien ba camarade ya ba play na poto ya ba weshi o balingaka po ba sepelaka na musique na ye po ya cool azana ba toute tendance confondue yango mona ke atie $100 po ebike dada ba tete ndai maboko banki ba kosala ozomona minake ba deda chou ba kosala ba patron Eric Mandal ba kosala héritier aza très calme aza très posé bige première fois na zo sa showbiz wana na ebiso ke batu penda ba senti penda ki héritier wata qui est tant le baratori na ya tembe plus que ya tembe bon mona penda ki tembe showbiz wana batu tout ba beta wana talaka banda showbiz et fungwama non mutabeta $100 te po batu babangaka ozomona mais lelo suko héritier wata arrive sa batu penda ke bazala calme au mona penda ke showbiz wana refoulé batu penda ba senti penda que la bonne musique ya héritier wata Jordan Fonseca un super play 10 baskets mokonza double incontinent Isaac Parquet nepso ke bana poto bo somba ba billet déjà boyaka déjà pour na ebisino ke o ako rater concert wana ya showbiz na ebisio eza dégâts pour niveau artiste akoyemba kanda mbé na disque bo senti penda la bonne musique intelligent o ya lo baraka yango osala. OK, merci beaucoup Janvier Wata. Je pense que réaction non, par rapport à faire à jalousie tout comme déjà presque Nasuka affaire à jalousie tout le monde information sur internet batumsu bazolo bakimoteur mabe au niveau zo mata suki mutazo mata barara bakitisa le bien d'abord affaire ya jalousie motema mabe affaire ya jalousie biso ndene ba congolais tozala na miso ya jalousie motema beleka mingi donc tolinga kaka ko détruire mutu ata mutu ko s'en sortir bolinga ka bobo makaka bo détruire donc place wana mutu wana komi ate zesimbi pona ete bongi pona ete de fongande na zala wana donc to détruire to boma to ebaka te ke lipambole utaka pa nzambe so moni mutu wana zo mata iza nzambe nde mutu alingi azala wana donc etanga maki akomande akomi nde azalelo donc jalousie futaka na mutu tango yo sala jalousie au lieu de se détruire aux autres mi boma moyen s'en sortir vraiment kende likolo ezate nzamba opambolo te bato balinga ko landela ba via bato balinga ko détruire ba via bato balinga ko bebisa ba via bato nzamba pambola bango te au monde ozaka esika moko zo rond point ozaka esika moko pour s'en sortir peno kende liboso makasi ezate donc via jalousie en tout cas botika biloko wana na kota pesu pour na côté à faire rigola aluka na e ba musicien oyo bazana makambo atika ko landaka bato esi bato musu esika si la na bango est-ce que ozwa kasu bango beta na bango bongo siko soke matite bato musu bangengesi esi la kala aluka bato bazana ba show bato bazana bangiba po ba
akende liboso po s'en sortir makasi bato basila ozwi bango sangisa bango ki bolingo ka toni. Merci beaucoup. Tokomi na suka émission na janvier quelques dédicaces. Je pense que moi ma réaction de mes amis est vraiment valable et surtout ba imboka ba cher internet bato la biso ba fidèle internet ba la biso partout dans le monde. Na habité ba dédicace na bato balandi janvier mango. Te pona jalousie na ngama ba kelo moko. Wana pena na lobela konte jalousie ça na permis. Tout le monde a ngwelo oser sikate au moni. Ça permis. Ils ont permis na centre na Kinshasa, ils ont permis partout dans le monde. Ils ont permis parce que to bito chango exacté c'est que tout le monde a moi na jalousie parce que nzamba tsaye kombona mo jalousie c'est que ça parce que mon jalousie ezandeni omoni nde tozana titan tozolia tozomela mais na mitema tolinganité omoni muta eleva muteza ka nzambe za muta mokilité omoni biso ba janvier so tovandi lelo to ta la caméra boti to yeba koloba bo eza ba grâce ya Karine Mokonzi la baron nzambe ne muta elevé ya tieti pa na ye habité fofula mwana nde na fulami eza na bato mususu pe tozalaka na bango ensemble ba sepela raté na bénédiction ya janvier balingi à gauche droite on doit ki mutema mabe efutaka te ozomona lelo biso ba janvier oyo tozana biso na mitema mabe ya royoki la batute po soki lelo na moni nde na liara na tita soki yo pambwami msu na sima na petita na roza moi 1 euro omoni soko za mutema malamu oromona kaka nzamba ndo fungoela o makambo ebele yango ozomona ke batu ebele o bazo pambwa mate o bazo zo ba succès te o ako sala 300,000 vie omona ka vie na ekakabu vie na ya kimoyibo o senti ke ako ko sorti na vipwani ki mutema mabe soko molingi nzambe apambola yo soko lingi nzamba elevé même ba chroniquer même ata ba chroniquer soko nzamba elevé yo salaka mutema ofungama mutina mutuzana ye funguele mutema solana o bien soki ba pamboli ken lokwa na ba jeep na ye kumisa nzambe loba nzambe ndongo pamboli ken boise bo lobi peza ngo senti pina ke sozana mutema malamu ba ko pambola msu plus que ken ozo moneti biso nzambe sa pambola biso bo ya janvier nana ba relation nga ebele. Et si Karine sa fulanga et si na yeba na monde entier na yeba lo sunga ko prophète na fosa na nga suite fona ko vanda ka boso na sali vidéo bat ba talanga na vanda na nga bobina na tongo ti fosa na bandika WhatsApp nanga et comment s'attirer na biso ba mettre lourd olympique mandebo ba obenganga o vanda boloka ba Jordan Fonseca ba ko benga ba my love et na Catalman moi sa pembe ba ko benga yo o senti penda ke ba ma fifi kilo la ba ko benga na vanda penda loka ba ma fashion ba obenga loka ba ser na biso nani liboma Karine Mokonzi ba ko benga o senti que ba maman Jackie Maboko pete ba ko benga o senti que ba maman na ba papa o senti PDG Martin Bouba Solong ba ko benga nga o senti na fani loka ba président Jean Poutou ba zo benga nga po nini na yebi koloba asina pambwa mana ka mutema mabe na batute yango de nzamba zo pambola biso batamita mabe yango bozo souffrir kaka yango bozo mona ka pasi kaka mais biso. Merci beaucoup Janvier, dédicace Balinda parce que tout comme déjà la souka. Voilà, un grand merci à ya Willy Mouchen Nicole Dambo Kababi 00243. Donc Oumela Nayo ya Willy Mouchen, pourquoi pas Pops Maving en Anvex Mkonza Matadi na bosante de Chris Mbandou. Donc Oumela pourquoi pas Cédric Hussein donc Bambo Tebele na bino tout bolingaka Francis Kabalenda donc bo Oumela bino Chris Kandolo Nzeta Moïse Oumela Bambo Tebele donc bolandanga na Balenda TV nazara wana pona kolobela babito loba oyo ezakati na biso donc nakozala jamais hypocrite na komisa oyo ezakati nanga yango nde na koloba donc ekendaka bongo donc abo Oumela bo s'abonner pe massivement na Balenda TV tozapeka na fimbu to pesaka makambo ngande bo sama mbote na janvier ya batba mona parce moi tant loba yi makambo ya diffamation ndé bo discuter moi mke bo pesana na moi mbote ko bis to la coronavirus bo pesana moi mbote bo pesana ta moi mbote ko mona ke ya la mo ya tozaka na makambo musu wote na lolobisa ke tende to bona nino bo pesana ta moi mbote bo pesana ta moi mbote bo pesana pe bis bo pesana moi bis ça ka bis na bo pesana bis bo pesana ana ko connaître c'est ça la moi te pona ça la moi bien ça la moi moi bis janvier venir au pesa. Merci beaucoup Toromina Souka vraiment numéro de téléphone mais yo janvier ba yebi faut pesa numéro c'est pas to linga l'air mo pe ba to ba pesa mo ba conseiller ça mo to linga émission to sisi boté que na ba maman o ba linga biso emso luka numéro à janvier fa benga pesa mo conseil et ça sera bien le quoi ya Willy Mouchet code ya mboka 00 243 89 50 53 549 wana soko bengi orozwanga mbala moko ndi my love abenga ngai moi ça pembe taille S na
Makat Salman na bosanité Jordan Fonseca Boka est déjà battu ça va mbote na suka ba mbote na suka to déjà battu ndeni pale vimba yebika Dubai photo kendi na ndenga nga agence bi travel na bana na baba warion bata film na film ba oti na so ndeni to ke Dubai nga na yebika PDG Martin Bouba so ngolo place à Zaïb c'est que Kalamine moi tour à Dubaï kala tondo ma Turquie to voyager na biso kande zara na bosente ba mama tout au bolingaranga janvier wata moi na bino na bosente Aurélie Kabessa Gladys Mbala la fête longue jambe chargée et Laetitia Mangoke Chacha Kenzo na penda petite sœur ya motema na bosanité Karine Mokonzi la baronne mami de moi on bat tout penda Mikolo bazo sala penda moi merci j'avais sauvé tout landa auto là awa merci on est à la fin de notre mission je pense que pour un message boyebi que agence bi travel ya Christian Zaou et font là il va porter nango bat nous a besoin de kokende Chypre il y a kokende Turquie il y a kokende espace Schengen donc Christian Zaou aza na calamité merci na ba warrior parce que le big pegi titan ozo mérité beta moi tour mon à Dubaï merci na venanga Zando site pourquoi pas ma Pauline Lumumba RDC mom Adel Jogo ba Goudanze na pesi mbote bisika bozali tous les warriors na big bobig pegi titan talara moi kala onzuluki obeteli depo kena okomina ken piana tozo linga to se pelisa moi muke merci na bino tokuta mikolo zali koya merci na bébé Eliezer merci na whisky Ushia babi le monteur de double demeure merci na venanga Toshiro Petit merci na batu tout bolinga rapegi titan klabo bula million garçon de Paris ma Pauline Lumumba yo na bossa na côté na chako na motema mama na ngai batu tout bozawana mama Ana Mokonzi la maman na pesi mbote bisiko zali on se retrouve à la prochaine ezaki wana na sirke bo luka idéologie oboyi ba yango parce que niveau au moni janvier pesa ni business balenda awa et okoma awa to fingité to sali vraiment analyse na biso na ndenga bien merci na Ken Piana patron ya film na film on se retrouve à la prochaine bye Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fali yango. Mbato elaki yango donc malango eke media. Ah bon? Jideline Mokonzi. This is London. This is London City.